Bande ko merci surtout celui que sont en na émission oya la vérité place vous allez ko démontrer to ko lobela makambo itali sorcellerie oya ko kumba na conclusion moko kaka. Est-ce que bando ki bazali selon makanisi na biso, selon idéologie na biso? Parce que idéologie oya kindoki comme na impact mingi na société na biso. Oh mwana oyo bapesa ke lipa bongo na manteka wana bapakolaki na kati bino bato bomona ke ezali manteka nzoka nde ezali babiloko ya butu wana bapesa ki yango na mwana oyo akomi na ndoki. Oh ngai tana nazalaka na deuxième monde ngam nazalaka secrétaire pointeur ngam nazalaka comptable nazalaka compter mbongo na biso ya butu ngai kutu mutu nazalaki koloba ke omoni bato wana bazala soki na compter 500 bato lobi okomona 500 bibembe pe stade nyonso bu ekoyi 500 bato bakufi toza koya poto loba ete batu ya boye. Est-ce que makambo azali koyaka nango na société na biso ba fort témoignage na bango oyo ezali pona ko épater batu te, ezali pona ko construire gloire na bango te, ezali te ke po ekomi une histoire là ya pamba ko bimisa komba kindoki biso kutanto kolaki vers les années 60 oyo obimisi komba kindoki na place papa na maman azali opozwa fimbu. Biso na les années wana tanzali na l'école primaire tanzali kokola obimisi kombo ya kindoki bakoti na yo est-ce que uti na village on supposait que ba village quand bazali na makamba kindoki na ba ville minene komba kindoki ça n'existait même presque pas mais tala ba âge na biso wana ba ère wana na ba âge ba tata na biso na ba ère ba mwana oza comment ce sont des gens qui n'ont même pas étudié parce que bato ba sukila na bango peut-être na ba première primaire deuxième primaire bazali na ba kalaka parce que ba bazali transition entre temps ya mundele na temps ya bato bazwaki ba poste ba mindele pas en fonction du niveau intellectuel sinon que c'est seulement en fonction ya niveau ya expérience ya komona comment mundele azakosala na pembe na bango et puis bazwi ba poste yango. Ces gens là natango yo muto sali campus au sali université natango sali ba mathématiques au sali ba humanité au diplôme d'état oza koya na ba raisonnement o ezali fo ezala différente ke batata oya kala oya bamona ka kututa ba classe te même mikolo comme l'inverse ta ba koko na miso makamba kindoki ezala ka même mikolo ba malanit ka lelo te mais lelo c'est on suppose que tango Afrique e fongani mingi e comme na ba intellectuel e belé tango ba koko na miso kaya paso ke ngoyoka ete oh mutu ka wesala ki accident oyo oh maladie oyo eza awa cancer boy na boy. Et c'est à toi l'intellectuel pour comprendre que tant bako connaissons comme kindoki, ba maladie ndenge na ndenge. Ça n'existait même pas. C'est parce que bazako me la main na babi kolo na bango ba mvumu na bango wana ya ou bien ya ba calebas naturel qui est ko ça la jamais contamination oxydation na ba faire. Parce que pour l'âme na banzungu na bango ba argile qui est encore naturel sinon que soyo kuto salire au le poto wana ba argile ce sont des minéraux encore ezio ko renforcer ba calcium na nzoto na yo comparé na ba sanya lelo ko uta na ngwanzu na Chine o bazali ke bazusu na kati ba pakoli susu mwa couche sur la peinture qui est plomb ba o basili ko ba chimie ko ba été plomb. Ce qui est côté dans ma kila na ezali acide et acide o ezali poison quand dans zote za capable de bloquer quelques ba muscles muto ko sala été ba tumeur quand dans zote na muto et comme il se développer tout na ba médecin tout na ba biologie c'est ba koye bisayo ça ce sont des choses qui font que na ba bala na biso inspection tout na ba pays c'est ça na ngote ba ko sala ba nzungu ba tiba peinture na kati baza ko tinde la biso yango boko za yango boko lambela yango ba kopo na bino oko mona mwasa za yaki lelo na 50 kg comme na 80 120 kg c'est parce qu'il y a za ko tia ba ingrédients mususu ba éléments chimiques ezali poison kat na nzoto na ye mais biso ekomi boye oh avimbi boye parce que ale mingi bana na butu bana ya quartier oyo des faux intellectuels, des pseudo-intellectuels totondi à trop. Papa s'est rebellé, ma première royale, laka, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. N'a pas, oh, les gens qui ont pas, ma pamba, les gens qui ont ma pamba. Il y a un temps où la jeûne et prière. Moussou, Koutouma, la monnaie, na YouTube, Sony, les années peut-être un passé bien répété, na compté, na village, na binokona Kibokolo. Il se permet de dire que na boulevard, wana, ye, moutou, na décembre, aïko, téléma, wana, atama, saïka, lobo, koneboy. Il a arrêté tous ces bandos qu'il a la yé, moutou, contrôler, bango. Oh, frère, tu quand même, c'est que tu es un menteur. Parce que na même boulevard, nous avons lobela. Il y a 2 ans passés, moi j'étais là. Na mon avis, comment, bah, camion, ça va les cas. Bang, facile. Tout à bateau. Mais merci Jésus que bien après le système à porter ou bien panneau solaire, panneau lumineux ou bien système en cadavre pour carré ça pour au réduire vitesse.
yango wana kaka ba accident esili kosalema na place oyo. Me yo oza koya po oyebisa biso ete yo mutu okendaki wana ntango osambeli bino moko bomoni témoignage yango oyo. Est ce que ba accident place yango eza suki osalema? Non, tu es un charlatan, un menteur de pasteur. Tu n'es pas un serviteur de Dieu parce que oza kotroubler Afrique pour cause ya gloire na yo na nsima sujet kindoki. Kindoki yango tozali kolobela ba vérité avant tokende awa. Tokende kozwa répondre na biso. Avant tokende awa tosilisa émission oyo. Ngai l'impresario Joachim Zambwana nakobimisa ba vérité ebele oyo etali koma sujet ya kindoki ekomi trop mal débattu na communauté na biso ekomi causer trouble jusqu'au point où na gouvernement eza suko yeba te quoi faire avec ces églises de réveil. Joachim Zambwana tokende mosika te. Bandeko lisusu tosili kozonga kati na émission oyo ya la vérité place ngai frère na bino Joachim Zambwana nazali kolobela sujet etali la sorcellerie, l'idéologie sur la sorcellerie selon makanisi na biso epe tokoya koconclure na Bible po tokende kolanda verset moko place balobela la sorcellerie po toyeba est-ce que buzoba ya mutu pete na ntango ya kala. Est-ce que manque à retard ya manque à connaissance ya mokili pete na tango ya kala etindaki batu ya kala pe bakende kokroire na babiloko ya la sorcellerie qui est l'idolâtrie. Okoya komona ete batu batantaki ko se protéger contre des forces supérieures oyo bazalaki kokanisa ete yango muzali cause ya badifficulté bazalaki koyanga yango. Netikaka na mikolo yo crise mondiale ezali kobeta biso nyonso. Bao bazali na avance na pays développé si ba mona yango déjà que non à une certaine période de récession ekoya qui est crise ekokota. Et crise ya motanga kokota ba banque ba meka un peu kosunga batu comment ba koyi ko bimana situation oyo. Et que crise ya motanga esi kokota ba o bazana ba avance na niveau intellectuel bien approfondi. Basili ja komona ete oh c'est un phénomène naturel. Sinon que toyeba kaka pona ni ba misala ezali kozanga et pona ba misala esili kokufa. Et pona ni lipa na ngai za suna mesa te et pona ni succès na zalaki na ngona vie ezali susute. Batu wana basili ko benga ma batu ya les pays développés, batu wana basili ko yeba ba phénomène opi ba vandi calme kaka na ndenge ezali ko lekela bazali ka kotala Jésus na mokili comment eko résoudre problème oyo. Inverse nango ezalete na batuko oyo bandima kana kindoki. Ça ce sont les gens qui sont capables de dire que ah papa na ngai wana senga ngai vélo depuis na koma ko sala na somela vélo te na yoka kina asilika ki. Duye mtazali na sima ya manipulation nyonso oyo c'est comme ça on azali ko zangela mosala du azali ndoki. Ba pasteur, ba prophète pe bazali ko yaka na ba makelela laka koloba ete sitango zo yaka velo wana otilaki papa na sino kono asilika ki pasa yepe mta supporta ki na classe ko silika wana yango mteza na sima ya yo mikolo yo oza ko zo sumusala te oza suko tourner bien te. Biloko oyo koya kokuta pe banganga bazali banganga soki to banganga je les mets ensemble avec toutes ces églises de réveil mutezali ko sala ka pe misala ya combat bazali capable ya koloba na yo te oh yebite ke mwasi na yo tango lingai kutosala boye na boye ye mutazali ko opposé wana si yebite ke ye mutazaka na sima makambo oyo frère sœur nanga okobonga te likolo ya mutu oyo bala mutazaka na sima eba manipulation oyo. Oh mwana na yo oyo akomisa muzulu, oh mwana yo oyo aza sukotosa te, ah mwana na yo oyo akomi impossible ya kokontrole. Oyebite he totambolaki papa wana amonaki deja ndako na yo topesaki kombo atalaki makambo yango amonaki ete mwana na wana si yo mtu mona ke mwana asi akoma deja na butu ndoki yango naza komona akomi incontrôlable.
ndoki makambo ezali koleka tour na société na biso mutu akomi na ye koko parce que abateli vi na ye bien ou sinon ke arespectaki mpe oyo nazali na bible ezali koloba ete respectez vos parents afin que vous viviez longtemps. Yango wana mutu akomi na ye koko, yango wana mutu akomi na ye mpe na maajo akomi ke makasi ezali kaka tu lelo oyo me na bakommunauté na biso na baplace oyo tozali na bapaster banganga bato bazali kokroire na ministère ya sorcellerie baza capable ya koloba ete azali kokufa te parce que aremplasaka vie na ye na bajeune oyo baza kokufaka na balabala. Sujet ya kindoki ezali sujet ya nsoni mpona yo mutu azali kokontinue kokroire na babiloko sino ke nani tokomi na po ya kodemontre te estce kindoki ezali to ezali te me toza nani kotala application ya idéologie na société na biso bisika wana koya komona ete